bazo finga o akwa bota kate bon siko mutogo ba bota kate abali na noté siko nous on ngabo botisa ye comment mutu ko akoki ko bota il faut on abali ozomona c'est clair mutu o abali o azana mobali ndako moko ayo ba betisa ba kandinga ozo comprendre yende fo abota c'est ça qui est comme ça mutabali na to tinda bota mutu ndeko ko tinda bota eza oyo abali o azana mobali na ndako balala ka bala mukaka yende fo bota la biso bébé yende tozo c'est la bébé bondeni ba c'est ta ko bansa na famille chrétienne mtolinga ke ngona zeni azati so pe ya ngote mais ngapi na kotaka na mulongo mutu oyo akoki kobota oyo bakoki kolelela ye abota eza mutu oyo azana mobali na ndako oyo abala ndako koki kobotela biso ata moto mona ata liki ya pamba ata liki batie matoi batie na baboko banzete baninde toza osala kala misusu bakolongola Yves misusu kolongola misusu balobaki keno ngati na kobala nde na kobota bazobosana ke makoso ezokota mipanzi ezokota ok ozokota ozo comprendre ali former que bota nini et que bota biloko na kati ok e balusi makami baluki ko na ko sala mote to ba mutu abota kate non ya kilo mais yo pesu ba senda ko te mais on je l'appelle libala non mais parce que sona baki keno na longola pour le quitter ba famille na ba yo kaso bien famille ba baki na loko ko sambelaka atolo longola ba zemi yango ingeza la mabe ozela libala yebisaka neso mingi bakufeli nazela libala na bala na bota ndaka libala alesali nini ekimi biso balongola bazemi toyeba neti biso base ezalaki mekei les Jules pe ya bana batu pe osama be moni parent na parent ala pasi oyo mona mpona mwana na ye lors ya maternité ya bundi ti akolisi mwana na ye pasi ezali tuyoza boye mutu avandi afingeli Gaëtan afingeli Hervé est-ce que c'est pas bon neti beta ninga zana ko banina sama protéine likolo fingeli nani ah bobala te matame kotaka asa li banditi so gute ko finga bana na yo sala kinini ko matuntu na ofinga bana et puis so yo mto finginga ngana ofinga pe yo na oluka mtu susu na te ko finga te wana zana na problème ni moko te bon so mtu na yimba lo tinda ba non na ete sikozo kende il n'a rien à voir et ça ba guerre na ba TikTok ko fini maman na bango mo pe ba roya tari mo konda tika ba na point d'interrogation tout ça na kufite ba taka pointé wana bato ba bota ba 60 bazali wana bible c'est que ça met ba kangia modé c'est que yeba ba comédien ba ozwani vraiment woni niveau motema mabe ala niveau to komi nango nani Yves belle za c'est la bisalo c'est la bisalo nda a osé quand même ko mema bato ba kende ko ça ba spectacle na bango kuna OK yango to baka ke no iza makambo ya teke mutu a bien vie mutu a sila te bango se baza bato na biso donc zala malgré to babie c'est sili ah bon to c'est sili voilà bon le jour et sili to ou mérite mais bato beli babie za le côté bato beli ba ndima na bango te wani ozondi ma fali te to bondi ma biso te na bino be ba ondima ezate est-ce que ma preuve convaincante ezali invité za ko mbanani ba poto plus na est-ce que moi idée go za bon ngana ibika ke ngai na ibutu ibutu comme invité na ba misoso nena na Maribel ibutu ya wasi azuma swaki Maribel azuma et pas docteur Mogijo nani DHL ofele oh DHL eza ofele donc mutu ataza ya musika atoza musika kobanga na hote ko koma ndenge nini yo mitungisa te docteur Mogijo zona tindi ndeko na ye ko somba kisi en tout cas DHL na yo eza ofele Mama Yves Ipa love is crazy love is funny. Bonne nouvelle
na bana ya Europe mobimba ezali pona koyebisa bino ete tozali na veillée ya délivrance le 27 décembre 2025 ezali na kati ya Paris tokobanda na 23h tina 6h du matin mokolo wana tokosambela pona moto moko na moko na moko tina moto asuka mokolo wana biso na bademo bitumba na bitumba titokoma na 6h esi tolongi bango bato bayaki na veillée passé bato AVC batiki babeki bana ya autiste bakomi koloba bato sans papier bazwi mikanda bato ba maladie esilaki bato ya blocage babikaki bino moko botala ba témoignage. Alléluia bandeko naza na esengo mingi mpona nazalaka moto ya esengo su te me kasi nakomi na esengo mpona nini nasali 20 ans na poto awa na kaka mosala me nazwaka mosala te me na partir ya veille tosalaki le 23 ta nazongi na Allemagne nakoluka mosala ya bazwinga mbala moko ondire mosala yango eza kozelanga na motu kutu azosala contrat azolenga mpenza mpona kosala contrat na ngai nakamwinga nasa motema nazokamwanga moko me nakamwaki te puisque de place wana nayebaki ke nguya nzambe mpenza esalaki donc natondisa minito ya esengo mpenza nazali awa naza kokumisa nzambe mpenza ya prophète mpenza azali nzambe ya solo. Bien aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète, donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Ba prière na biso kobanda toujours kozala na présence ya Saint-Esprit pe ba moto belé tito koma na ngonga ya 3h to mati 6 degrés ma prière to komi na ba bombe na 3h bombe na 4h bombe na 5h bombe tito koma na 6h boum batutu ba komi décharger pour na directive ya adresse contacter maman Thérèse Matondo boya ebele bokolo wana kati na bino bokobika bato ya AVC batiki babeki bana ya autiste bakoma koloba bato ya blocage bakoma débloqué bato maladie ekenda le 27 décembre 2025 toko banda na 23h toko 6 na 6h du matin bozanga te la bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre émission, la seule émission qui vous donne la tête. Nous c'est ça, tout Babango avec Yves, Ipan, tous les défauts. La série continue toujours dans votre super promo de Saka. Voilà, nous sommes déjà avec Yakabi, Maman Lamba, Tumba, Gabriel Bolembo. Vous allez toujours continuer par rapport à où ils allaient pour promotion, comme l'habitude de tout ça, la carte. Docteur Mobijo azala biso déjà na ville Kinshasa autour na Paris wana pendant des semaines oyo profitaki bazui ba résultat na bango en tout cas ba patient belé bazongi ya sepela parce que asongi penda la diaspora en tout cas c'est tout plaisir. Merci na Pierrot Mazala de la caméra, merci na Mouvé et Mamea Fondation les Salsi l'assureur de tous les diasporas. Donc, en fait, si on monte les sous et mon ami privé qui était mon futur, la prochaine PT pour prendre du bon au Canada, mon vieux Thierry capitaine depuis le Canada, mon thème à moto général capitaine, moi-même je mon thème tout ce que la bête au Mali et puis il faut une fondation tout ce qu'on a bavé nos fallait et mon grand frère propre Jean-Robert Kalala, des savants, il a laissé la force qui attire. La force, donc je l'ai dit, la force du présentateur, mon thème. Il y a maman la biso, Nicole, maman la parfaite, la fête à Paris, voilà. Il y a Gabi, maman Alamba. On a tenu dans le minute, on va pas ça bon, il faut pas ta 20.
Voilà, bah, il y a moi qui vient ya na pesi na professeur pesa ya Blandine motema ya bienvenue atoka étage ya bienvenue nani Blandine koma motema ya papa Blaise Okito mama na Blaise koma mama na Jacques koma pardon na pesi sombote na ya bienvenue ikoma motema ya bienvenue Bosembo Mireille Kazu na pesi ombote esikozali na voilà. Merci beaucoup Gabi. Bano wata la bicho ba moni on lelo ba sepeli. Boni musala zo sala oyo et sala ka ozala toujours. Donc alamba lamba occupé na GB théâtre. Boni be évolution des chaînes bicho. Vraiment GB cinéma des autres compétences en tout cas. Ah bon? On fait la longue la combo. Puis tu soit allé cinéma là donc on pas bon. Charge. Nese ki pichu alongolango ebika mutu na yo en tout cas na yebi pete nde nzamba sala ye en tout cas na yebi te vraiment ezokende alamba lamba ezokende bien bolingo officiel ezokende bien ndamba zo sunga azobatela ezokende ka molo muke Christelle Freitas mon ami azawana wana bien akili boko nanga droite boko nanga mobali azawana penza azo sunga toujours azawana Mireille Kazu azo sunga toujours azawana Sylvie Akake aza toujours na pointe. Chuchu Luambo mama mokonzi mwana star aza star. Donc moi le groupe nekoya ezate. Pour makambo ezalaka wana mimingu wangu na Londres. Baza wana penza mibange nanga baza penza wana. Donc j'ai ezate. Mais plus on va faire na bio. On va kota ba congeler te. Oza moko tele moko bato na nga na pesa nde balamba nde bakotaka mingi na ba congelé mais nga moi la préférera na kota mingi na bio ozomona parce que mutu so pesa mbongo alamba yazo kana fatika na moi yebi ka mais ngai moko nde nazo bimisa donc nazo bimisa mbongo na nga ilo blange loko te nga pona ngeza kina sala eloko moko na biloko moko va se faire nango je comprends et ça la masolo donc ça différent na ko pesa mutu. Voilà. Voilà. Alors, Gabi, là, tu as remarqué une chose dans le théâtre. Le mouvement des Araki, ils ont suscité, la production des athées, les Araki, aux hommes qui ont un spectacle, aux hommes qui ont vraiment un film, une série télévisée bien, au moment où il y a un tournage, un jonding. Nous avons pris ensemble les bino. En tout cas, le monde a un mouvement des Arabes suscité, mouvement Moutou. Moi, écarté, Moutou, en fait, et ça nini, parce que Bonimwana n'a utilisé la rapide suscité la bino d'artiste. Les cas qui les jours anniversaire, la couture, n'a pas vendu, ni vidéo, ni caméra de ni loco, je sais pas moi. Bon, moi, il y a un peu là. Je crois. Il était dans la maladie. Moi, je suis en train de passer. Anniversaire, na bela qui vraiment na bela qui. Na bela ma casse. Donc, na ICP mutute, na vanda qui na pe muta filmer ngate même nga mopé. Na filmer qui pété le côté. Na ninga na rappel le côté. Na ninga na télé ka bongo. Mais ils ont un problème. C'est ceux qui pas que na ICP na rappel la batu que no na tika na baya. Benga baya na bango. Benga baya na bango mais na ninga qui pendate. Ah, nga top route bien nga. C'est l'anniversaire Gabi bien na 15. Donc kende kuna. Na 17h oui, batu bazate na butu moko. Uvani noti ngi problème mo zali nga lomé. Bon, mais moi na ibete na obela. Alors quand tu viens te pena toi. Donc quand tu viens te donc moyen penza na sipla pena ko sipla pena zalite. 35 ans. 35 ans ya. OK. Ah. Était 35 était. Allez. Na comme na 86. 86. On est na kota na 41. Na zone na 40. Ah. La mona yo so moni ka tomatisi yo zo sanga tata mbalo ko sanga tata yo tsaka na 87. Ça mona na mutu.
Osexika makati. Oyo mutatulenga go. Nani camarade nanga moka dans la Paris, ay singa nanga yaga di. Nini sikoyo, okoti 41 yango. Tala tikanga. Wana nga okota te, jamais. Tout bateau. Ya c'est ça. Mais c'est là qu'on bien tant moi va te bien yo. Va te bien ma joyeux anniversaire, si va faire ma vidéo. Ma comédien puis ma série. C'est ma vidéo. C'est ça qu'on bien. Na ko tchon kwa na tchaka mon lobby na ngoni na ma vidéo. OK. Mais ce que bolingo wana bozali na ngoni na c'est dire quoi? Parce que zaki boyo mona ba yo zwa yo ba ninga na ba ninyo ba tambushi yo zaki plus pozape boye. Ben ici, c'est anniversaire. Et notre famille, il y a des personnes qui ont des shogun, d'autres qui ont tout le monde qui va. Mais là, vous liez donc, voilà, mais comme une musique, vous essayez de dire quoi? On c'est la vie. Vous voyez, dans mon kibalabara, ce qui est à la gauche, il y a beaucoup de à droite, c'est le cause à Yomoko, Kwea. Il y a peu qui n'est qu'à la gauche. Vous comprenez? Toi qui n'est qu'à la gauche, kaka. Vous comprenez? La minute, il y a mon toit, zobi banisa. Et ça, bah, t'es so, ça peut faire, tu veux bien que ça va nous souhaiter na bayana ba monter. Oh, il y a d'autres, alors quand ça n'en dégaine naï, alors on récupère de soit fait, on va coacher dans moi bord. On se comprend. Ok, fait, tu vas avoir fait ça rassis ou que se servir. On se comprend. Ok. Bon, le bilo côté, yo mo kende o que c'est que se servir, yo mo ko du bilo na yo mais et là on peut faire la on on a ba marque na ba marque. On se comprend. Muso mo na mai na e, banda on ko na mai na ye. C'est maï moussouté. Donc, ma caméra est comme un mystique. Il y a tout comme bangisa. Ma caméra c'est baby. Mon déco c'est koufa. Bon, tenez où ton zone ça monte. Voilà. La politesse n'a qu'à te théâtre. Pour vendre que bêtises comme le Obama facilement et dans tout le monde comme le Obama mais la terre même moko. Et le Obama banda kala. Le lotin. Mais comme penza comme on l'a appelé la musique ça va pas comment comprendre la vidéo mususu la musique bana et ça m'a bien c'est ça qui est c'est ça qui est babilo qu'on a tout ya gabi ozo analyser nini on a babilo qu'on a tout ndé c'est ça qui est télémi et comment luka et kangisa et éduquer bon on a c'est ça que ça musala nae ça musala nae biso ona kisasa awa tozo yoka peut-être tozo yoka ndenge bao lo ba kanisa parce que ba na poto ba so fini ozo mona yele kapeka na ba YouTube tozo tala pe ba kongole ka ba to le ka ba finga peka biso pe a tozo le ka ba misu ba zo banga ozo mona mais o pe le ka photo ba zo finga pe so pour moi pe ba fingi ndenge wana e ko za na ba vie ata 70,000 ata 100,000. OK mais o akena émission logique on a ka 10,000 moi 15,000, 3,000. Aux hommes, et qui a un bon, si on te à ma belle, si on te lit, tout ça va sembler. OK. Donc, quand il y a des télé, tout ce qu'on a conseillé, tout ce qu'on a. Ah, mais si l'année est alors que je m'accambia, la banne les zones ici soit à beau, kuna. Nazana bana na ngame bana na ngame atabala kizingi banani. Ngaye na sepela ki na tanti mo na mona ke lo baki abi. Moi c'est so na boti kabalité. Comment yo gotinda ya bota. Ozo mona tanti na sepela makasi na kanga ikomonete. Aleka pa da ekran bi. Na ibitele bazo finga o akwa bota kate bo. Siko mtogo ba bota kate abali na noté. Siko mo ozo nga boti saye comment mutu ko kiko bota il faut abali. C'est clair. Nous on la bali. On va nous bali ndako moko. On va bêtiser ça bakandinga. Vous comprenez? Il y a des faux. C'est ça qui est comme ça. Là on luka ngoma be. On luka ngoma be. Kasi banda l'émission. Ngaba kanganga. Banda l'émission bongo to ba comprendre. Boko yet. Ozomona. Donc mutu aboti na noté. Yo tinga mutabali na to tinga bota mutu ndebo tinga bota za oyo abali
o azala mobali na ndako balalaka balamukaka ye wana nde fois botela biso bébé ye nde tozosela bébé mais eza nango likambo kaka soki ezaka baaccident yaka baaccident ekwei osala mosusu mekolongola biso basala biso yango ti soki olongoli okufa toyeki mpe bana miki omona olengi babinaka lokokufa biso na église balobi biso olongoli okokufa wa basi batimbeli yo déjà ozoboka mwa soyi ozokomprendre kaka la famille chrétienne kobangisa na famille chrétienne moto olingaka kelongola zemi aza te soki mpe yango te mene ngapi nakotaka na molongo ozokomprendre bosikona oloba nini mais mutu oyo akoki kobota oyo bakoki kolelela ye abota eza mutu oyo aza na mobali na ndako oyo abala nde akoki kobotela biso ata mwa tomona ata liki ya pamba ata liki batie matoi batie na baboko banzete baninde toza kosala kala bamini orange non eza mbokela te tantine moko moto alobaki yango nasepelaki na ye makasi parce que mutu mosusu avandaka abota te nde bazobala Karim Mokonzi abotaka te moto aka abali nanu te abotaka te ndenge nini même so abotaka mpe libala déjà faut tout le monde apacta oyeba bato mosusu bazala bafamille moko baza na rivière bakosakana te ozo comprendre akozwa zemi ndenge wana kimba akelongola ye ive akelongola biso bayebaka soni keno bayebi na quartier keno baza famille bayebi esiko mwana bango azwi zemi bake kolongola nga aza na camarade yango akufi ata mwana te amalongola zemi ya garçon moko ameti solo mwana meme wana asa kola mwana kitoko azali zemi kode avant biso nyonso soni toaki na bana mikie bakedoko sezemi se moni boki bape compliqué aboti tete lelo mais so batikaki abotaki mais abotaki bana mosusu ozoma misusu bakolongola ive misusu kolongola misusu balobaki keno ngati na kobala nde na kobota bazobosana ke makoso ezokota mipanzi ezokota ozokota ozocomprendre ali formale ekebota nini ekebota babiloko na kati ebalusi makambo ebaluki eza bongo mais eza tete ofinga bandika abotaka te nga eloko wana somo nakokona okosala yango te ata bala motu abotaka te non ya kilo osikoso na babaki keno nalongola mpo noki te bafamille nanga bayoka so bia famille nanga babaki nalokola kosambelaka atolongola longola bazemi yango elingi ezala mabe yebisaka neso mingi bakufeli nazela libala na bala ifo na bala na ndako ya libala nabota na ndako ya libala alesali nini ekimi oso comprendre misu balongola bazemi toyeba neti misu ezalaki mekei ezoya susu te tokofinga bato te Jules mpe ya bana bato mpe ezosala mabe omoni parent na parent aza na mpasi oyo amona mpona mwana na ye lors ya maternité abundi ti akolisi mwana na ye ese mie ye moko parent afinga mwana na ye mais mutu mosusu ofingeli ye mwana oyebi comment ça fait ezalaka mpasi ezali ti oza boye moto avandi afingeli yo Gaëtan afingeli yo Hervé est-ce que osepele mais yo moso ofingi neti deta ndenge azala na kobanda na sama protéine na likolo ofingeli nani mobali atema tama ekotaka aza na libandi te esali nini libandi bakofinga yango te pourquoi nini pourquoi bato babandi bafingaka te pourquoi aza nde suki ekota boye lokwa papa ya biso matama ekota miso elala pembe yaya molai ngambe yaya herve mpe kitoko Choco frappe na kata France alobaka te ite ota afanda ata bafingi nga na mutu ata moni mutu yango boye akoloba ne eloko te akipaka te c'est ça nani Yves tala moni soki mutu aye kofinga bana na yo yo osalaki nini mpo bato mutu anaye kofinga bana osalaki nini mpo mutu wana kosala nini akofinga bana na yo epuis soki yo moto ofingi nga na kofinga mpe yo na oluka moto mosusu nati kofinga te po moto wana aza naye na problème moko te
Bon, c'est une montagne dans l'autre non, 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 non. Naïe de Sikozokinde. Tu as bien comprendre. Ezali, TikTok. Cela n'a rien à voir. Et ça, la guerre dans le TikTok. Oh. Et ça, les blogs à TikTok. Les blogs à TikTok, il y a ceux qui vont connaître la bourse. Il y a YouTube. Il y a TikTok, na bango basala kakuna banginga kakuna ba Maria Tumbai na banani kuna bakwanga na ba mwana biso akenda poto oyo ya nini. Jemima? Oyo ya nini. Wa mobali. Wato ke poto na héritière. Ah nani Moura de la presse. OK. Ça veut dire ba TikTok ba bandango kala. Basala ka bongo. Vous comprenez? Et ça côté ça sila na kati te. Et ça quand ça sila na kati et on la tina mon côté. OK ko bana fika sila de l'autre lobe kuna comme d'habitude akoyate. Mais vous comprenez que ça na ba communicateur oyo ya SB nde ba bandi pe. Non. Et ça na makambo na bango ya ba TikTok o basala basinga na kafinga naka. OK. Mais le suko yo. Ozoyoka. Et ça na bango ba TikTok le bafinga na kuna. Lelo modiro daki. Est-ce que moni bagani ba dibinga bafinga bakoti makambo wana. Obo ba kito finga bana. Ba miso le bo ba kito finga. Mais c'est ko fingi maman bango on peut pas roya. C'est ça. Mais lelo tomoni de kona biso. Na ko ka ko funga mona ngate na ke ba mutuki abota kate na ko kate. Tari mo konda tika bona point d'interrogation. Vous comprenez? L'État bien aux bana bota tango azui mobali akangi le pas sur ça qui doit se souvenir na pour atieze azui moi azui arrêta. Bato balobaka arrêta moi la karité ba kosa ka ponga la mona to vanga arrêta na boy mingi trop ya trop. Na ba Belgique na Paris vous comprenez? Mobimba tata na so ça photo papa na ndé mona mwana. Dans un moment te. Asa papa na mobimba. Vous comprenez? Donc, on va coloquer sous son déni au côté là. C'est normal. Nous tous on a profité de bâtir à pointer. Voilà, bateau va botter à 60 ans Bazali. Bazali. Voilà la Bible. Hein? Bazali, Bazali, papa, là, on va peut-être exactement maman Abisso. Maman Abisso a sa tikara ko bota déjà Lydia et tout au vin Abisso balé va comme ko bota. On a pas pour aller aux amants na zena Sandra. Na agini. Na agini. Totomboka, to silika, to mata, to kita, mais aïe kobo taka Sandra. Ne to wito ko simba ita ke bengi sa kola so na mboka ko na so ayi. Mais suka to yambie kaka mo na biso. Mais to saka bo ko ni plastique asa resouté. OK. Makambo ezali Yves. Mais que na ajoana ezali. Na ajoana ba ba koma ba ko tu pisi ndire lokola ba jeune bolu makasi. On a une affection et on a une couche à joindre. Pourquoi tu es dans mon finger là mon bateau? Tu m'as pourquoi les caractères au finger mon bateau? Apo takate wapi zemi na yo wapi mwana na ko sala moti. Ou bien na mwana mutu na finger mwana mutu wana te na usala mopiti. OK. Wana na ko sala moti na finger mwana mutu wana kizengi bona te na usala mopiti. Pour mutu akenda na maternité. Amoni peut pas ça tant que ça mona pe un la chair. MSP dérange à na mutema. Yo yebité. Vous comprenez? Na ko sala moté Yves. Aba biloko na ko sala moté. De part et d'autre, je peux pas faire ça. Moi français bimi hein pour na moi Paris hein. Yo so mo ba bongo so no ken. Voilà. Mais sikoyo ya Gabi. Lilo ndeko na yo mo devoir d'aki invité. On est vraiment le biloko ni tikalo kwa théâtre moko boye. Kuna findi kuna lobby kuna sali film na moko ba lobby bêtise na kata théâtre na série moko na gag moko bato ba monyango normal ezala film moko ya Gabi ne kono mo de wasali ya na yo asali azokota ka basi na toilette basi ba dokanga tanga zo bima ndang na bité bato batali te wana gag o batali et puis bêtise moko ya ko loba na plateau moko ba na ambulance na pomba. Bango misato bazaki invité na CESAC. Alors, c'est lundi, bazaki kuna bake basambisi bango et gloire à Dieu basou qui va diminuer mais si bango pour la prochaine fois bazala
na parquet ou soit na grande instance pour que basamba oyo peut-être ezala comme prison pour la bango. N'habite tant mon maman beaucoup ya pena. Les jours on peut te trouver dans musique indi ngukuna. Tant mon maman il est pas d'aller kuna mais mais tant mon maman peut comment réalité. En tout cas, faute na bateau ba kenaka réunion oyo ba mekaka ko étaler ba biloko loin te pour na bango. Voilà. Mais on a déjà né maman comment kinde ou analyser ndé. Bon pour nanga ezali que basali bien, vraiment bien na bango na bete vraiment beaucoup ezali tout le monde en cas congolais l'état ça kangi mutu ba moko quand ça y est ça la boy mais ya ko pesa avertissement na sepeli nango tu comprends pour avertir mutu que ce que me qui les sous ah non j'ai aimé OK en tout cas c'est pesa ma place ce que sali les sous to ça nini to kokotisa yo wana mungu déjà soki asali les sous biso to domoni ke toza to spele ko sala te ozo mon po ba vertu déjà OK en tout cas merci beaucoup na mokonzi asali lo moko ya malamu bande on a biso pe ba mi kana ko bomisa pour jouer ça on ka ko ba bêtise te ça ka ko ba bêtise te ah mais comment tu vois style na et a otika na le quoi que déjà otika OK mais je go asi biso za ba comédien na ndeko bino kaka nde bozu botindi ba vidéo wana Maître Christian a quitté déjà c'est ça il va écouter information on a été mais pas comédien alors bien on a interview de ça nai avec ça ba comédien oyo basi ba vidéo de batindi ba tindi complète comment ça pas le modèle vous avez un modèle on est c'est ça quoi ti ba bimi wana nga na zeli ti akoti ti abimi na zaki wana na zeli ti 15 c'est que ce que je vais kangi ya modèle parce que yeba ba comédien ba ozwani vraiment woni niveau motema mabe tala niveau to komi nango nani Yves yango le bana ngao kabelo kebo ete na kete o kabelo kebo ete na kete tala niveau mutafani na ye yo comédien ozu otindi mawa eza passe abina sala bino nini ba so ba film na yo oloba pe bêtise te o ba bokanga tout ça va vidéo kala anga ko la même groupe donc ala choqué vraiment makasi mais aga yibi batango a usala pe fort na ndenge na ye ameka mais asena ba maman pardon c'est la nyoso voilà dossier fiston 16 parcelle na ye il faut néanmoins bazenga ils ont venu mon passagère ils ont porté macadam tout ça bazo buka ndape ya ndeko na fiston 16 tant vous avez une nouvelle amour c'est qu'on dénigre le pango a soumis na bon mois na ba âge à 20 d'années déjà fiston c'est a soumis ma belé na et lelo a venu et commis en valeur ma casse c'est grâce à fiston c'est parce que me dit besoin pour étage kuna et puis on devrait se on a dans la cima voilà bon pour nangai moko na kokoloba ki batika mais ce qui est eza place wana ba ngoni ete Congo basombaka na nzela Congo poponi bazoke kobuka nini ote oyo soki église wana ezokale mai ebima wana eza na le mai moko ebimaka awa esopaka bato awa pali baobuka yango te kasi OK babuka mpe yango ça c'est un artiste tokole ba ke babuka te mais soki l'été lobi ke babuka parce que tout le monde peut ba ministre biso babuki mais pour les autres osenga kaka ke ba okipe ko pese mbo ba bale sai eza place na yo te eza nzela zwa mbongo ya valeur oyo tongeli ndako oyo somba pe lo pasombe ba pese lo pango ba pese pe mbongo ko matétage OK asali ya moza mabete as artiste ah mais est-ce que ba bozongo ça parce que ils ont ba artiste ils ont ba ministre ils ont ba tebe ba boki ba ndako na bango ba zongo cité ça c'est un artiste pas mo konza mboka moko aza bon ozo comprendre aza bon akolo ba peke no mwana oyo amoni pasi mingi mwana asali bo lokwa tozobuka kuna tosala nini tozongisela ata mabele ya pamba totongeli ata na le premier niveau
comprendre oyo tikala ye moko asala nini abundana eyaka be te oso babuki kokola biso te babuki mpe kokola biso siko toloba nini. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Voilà. Mais il y a des parcelles où on a ndeko na fiston asombi on a bon mwana nyonso et puis bato baseka kiango full mais lelo yo valeur mususu na avenue Lusambo wana et puis tant ngoko da suma kada on dit que ça va quand même. Toi on a choisi ya l'état soke lobby et lobby tokolo ba l'état te ke ko kata ko buka te ba yoka la bango te parce que to moi pas ba mi konzi mususu de ba boki bango ozomo ba boki ba mi konzi mususu donc as artiste a ce peu de temps on a bon mwana ce peu ba ko yokela e mawa ozomona parce que asali pe mingi na mboka oyo so ba ko yokela pe mawa ba lobi na été zwata mwa mbongo oyo somba mo ba ko pese pe mo esika ngoto pesi yo zwa mbongo ngoyo banda ko tonga ozomona et au sala bien et que ba bungi sanda ko ka ndengo wana ba tika ikara dans les pamba boye et aux a pas singi puis azana bana ozomona yango ane problème sikoyo meme akomina agini bo bukinda ko boy tension matiete kitite te atra alela imwa mukeme et to seki na biso ekaka to seki seka e wala to seki to seki na biso e si na ngwa est-ce que il va repasser nanani yango nde siko problème ngo nanani est-ce que nzelo bango baza la faute te ba nina ko sala te mais eza na projet ba osala donc il y a faute parce que eza penda so tali penda eza penda esika ko somba te eza balabala donc eza na rail tout eza na rail oh bata rail ba sasi bango ko sasa sasi bango eza na rail eza penda to pesa ko pesa gouvernement faute te siko nani ateka bato comme so to tambola ko mona penda boza na rail boye bona penda bato bazate musika polele eza na ba mai ba rivière so nyonso yo ba rivière c'est très dangereux. Elle va arriver à la sauter les bateaux la tonda wa. Faut pas distance, faut ça la makasi. Si le clic comme ça la mion la banda qu'on sauter na tonga manzanza na côte ça bango sur na carte ba na bana ba ofanda ba olia ba baza pas l'aise. Ba côte la carte ba dini ba bulunga ni combien de bateaux ba bulunga na wana. Oui ma siko nana teka kayango nana tekela ba batima pa ngo leta ka kati. Biso to bateka pe po ali. Siko mo pele ko ngo somba kasi. Ba ba iba ka ke nona kisasa ile ko kusala te ba iba te ba iba te kusala vous comprenez mais ba moni ko ke sala alors to mona ki bande ko poto ba uto benga biso mo bele pour la docteur Mugisho
tu as tant de questions. Et c'est docteur Moguijo a zoomé déjà. Nous sommes comme en retard. Nous sommes engagés. Quand on voyait, vu qu'il y a une sanguité, moi, on a travaillé. Est-ce que le docteur Moguijo est à Paris? Toi, tu as ça. Ainsi, c'était prévu à Zomana Bissouawale, les 4. Alors, Aza déjà dans la ville de Kinshasa. N'habitez Yagabi, où est-ce que du temps, dengue, ou yaka ko ba produit même pas docteur Moguijo, du temps ko solana epona ba résultat nini oyo ba patient na biso ba bandaki nango na mois de février ba ki nango ti na octobre ti novembre otoza aussi na ba OP ba yaki na ba problème na bango auparavant na moment ya ba covid oyo bandeko to confinaki na bandako na biso. Est-ce que bandeko wana baza penza na remède bien par rapport au docteur Moguijo apesi bango cette fois-ci ndenge azangi na bango na Paris? En tout cas, na kopesa là nous félicitations à docteur Moguijo. OK. Parce que nous saison la ngai. Ah bon? Nous saison la ngai c'est mutu ko azui récite. Mutu mo ke longe bongi. Ulaka ya Gabi wika baba misala ya Gabi. Ya Gabi tani na ngai comme sila ya Gabi tani na zalaki ya Gabi tala boy on se comprend. Donc nous surtout au bazo qui traitement pas nécessaire docteur Moguijo de mati poto aké na bakisi oyo à côté la kisi à côté qui pendant 6 mois avec kobona na té. Pour travailler bakisi ya makasi ya oyo ya mataki na poto. Ya bona benga ki batu bozala ki di baté bokende na bokende bo benga docteur Moguijo bozala ki di baté azoa mukolo bu azozonga mukolo bu. Ozomona luka mukolo moko ponga la biki na zaki tuna biki batu musumbo basalaka bazapa mukolo ope ba pemba na ndako. Ozomona lo mukolo wana kimamba mukene pas docteur Moguijo kene ozwa bakisi na yo ata lelongi na yo ozwa traitement parce que comme on en face boye ezaka kitoko mingi. Ozomona na esa ki bango bongo ba o ba respecta ki ba o ba kende ko mona docteur Moguijo mais bazu ba résultat. Ozomona un mois kaka ya pamba. Au moins pas mutu azaki pa comme ba beta bambata ni lungi. Mozomona mutu wana azongi penza kitoko makasi. Beauté zone. Musu kutunga kantsaki lokola mwana mobali. Ela. Ozomona. Na katika docteur Moguijo asanga ba photo na kantsaki lokola mwana mobali. Wana mukamate kati. Njoka mukamate njoka azaki mwana mwasi. Vous comprenez? Elle a écouté la photo nini ya photo na ndenge akomi. Docteur, azaki mwana mwasi azaki mwana mwasi. Nous sommes là que bakisa docteur Moguijo eza ko traiter ezo bongisa. OK. Vous comprenez? Mutu nyoso tu oyo azwaki kisi na pas docteur Moguijo. En tout cas, azana résultat ya malamu. Azana résultat ya malamu. Misusu balobi Gabriel akosi Gabriel azana kimukamate te. D'accord saka. Nazana na mukamate te. Misusu balobi na pakola ki biloko. La pakola biloko ngaku to ba publier ngai. Ba publier na internet. OK. Lakini la film on a aussi film à Vincent. Le réalisateur on a le baké ba poudre pour poudre la ko kwea. Vous comprenez? Pour mukamate ka chose za muselulu yo za mukamata ngolo. Poudre place ko che poudre mai e kweyaka. Siko na mulunge poudre salini e kwei. Oyo ba ta mère mais quand on se relève bandela maquillage ya tikanga bongo eleka bongo ba wendi to deto lexaka ba nini sa mikem ke to salaka et ke ba bani ba making of te ba ba nini to saka mo filmer comme kem ke boaki ndeki ndaki sa mo butanga ba denga komi ndeki kindaka ozomona nde ba publier kangai na yokaka pasi na motema na yoka ipela mabe makasi ozomona na yoka penza mabe makasi na kotaka pendako na kotaka pendako tine na yaki pas docteur Moguijo pesinga kisi ne na saki mo ba premier soin na ngana pakoli na yako leka mission pas les kechu et na yako leka pas les kechu commentaire ekeye zongi commentaire ekeye zongi ya gabi oyo ya gabi ba gabi ba fige ba ka ko bonga susute ba comme ko soit entre bon na bango mais bon ba kini botka na soni donc eyinda ki mabe. OK. Vous comprenez? Et il est parce que dans une concentration n'a pas collé qui n'a pas collé parce que et ça là qui n'a ma bé na émission Yves. Et ça là qui n'a ma bé ma casse. Ma bé à quoi ça canate? Zombie. Na se concentre là donc moustache et bandia. Pia. Awa kolobate. Donc kolobate. Na ko lokwa kokwa kala. Lokwa kokwa kala.
nazo zipa encore na banini karasko et comme est-ce qu'on a niveau que ils ont soin et comme qu'on sointé et si ba souti on se comprendre na se concentrer qui na kisi OK nazo pakola tongo poko na pakoli kisi nanga na umela ki kututé na ko le capable de ketchu émission mais c'est pas les ketchu OK mais ce que c'est d'après bimo ne ba lomboli ko lombola oui parce que ba preuve convaincante c'est ça la marambo zoloba par rapport à Dr Monguijo que asungi tu vas passer un belé va remettre est-ce que ba preuve convaincante preuve ezali Dr Monguijo problème ezali que alinga koleksa penda ba photo ya batuté pe ba vidéo ya batuté eza na tantine moko o kamate beta ke biso to yebani OK ngai naza Gabriel na yebani na si Dr Lekisanga on comprend OK puis ba mbongo mususu o flaki na futa kuta belé asala na pe ba grâce OK c'est normal dans le banel docteur Lekisanga parce que na sambwa déjà nana muto eloko nga na kobanga ti OK donc il faut que tu la kisa bato ki na sanini na bongi OK on comprend ya bato mususu ba soka bazwa poudre ba mbane longi ba bomba naka si ko zoma pas bimisa est so bimisa ka bongo asiliki docteur Monguijo bimisa ka photo muto te pe vidéo muto te il faut moko senga OK omoni nani ndenge nani ba to mona nani oya ya jibe ta rio zaki awe kangama boy yanga kutezaki bongo te ya rio na banga ya rio na banga mabe ekangama awa ekangama boy musuni okola koko bilal mais tala rio ndenga sokwami rio pa bi docteur bimisa na ongai OK et so ba koma na couche mususu ada na couche ya njoto awa mususu munene awa ibakisama likolo ya munene awa omuna itsobe na couche penza awa mais et pas Dr Monguijo ça nini abiki est Dr Monguijo bimisa na ongai parce que assemble qui na épé déjà contre bomba pona nini parce que na moni maman moko ba solna Dr Monguijo Dr Monguijo que non nous avons photo nini na photo na nga publier yango bimisa na yango Dr Monguijo boy abi non OK yo taki déjà doute que Gabriel azaki na mukamate te akosaki siko nga na publier photo na te yo boko mi bimela sala vidéo na yo moko nga na kosala yango te mais siko mama wana sukwami tala natali ngabi non Yves ezelo ko mabe atka bato bazo garder yango na nzoto na bango ti lelo nazo kamwa Yves nazo kamwa parce que nga naza awa so na ke na victoire awa na ngona ka kabelo moka $500 muteme bet na sombi mais le gerotier la kabelo ngo ezate vraiment mawa tina mote na profeta kanga suki ya balabala mais le ngengeza la kitoko omoni nazabu naza nga suki bien te et telema mais naza à l'aise parce que naza na poudre te beauté ça déjà on se comprend naza na à l'aise naza ki sino tambola Yves sino tambola na mutuka na tambola sino monika bato est-ce que sona bimaki bongo na kepese na bonde ba otalanga onde ba osekanga onde ba otonganga mais ba otala ba ngate ba otonga ba ngate est-ce que mona ba ngate mais ngamo ko lo mona ko dirait donc il faisait bien karaté ils ont de sorcellerie ya ki to côté dépaysé na mbongo na et ça bien te on comprend OK ba o bazui traitement pas Dr Monguijo Dr Monguijo auti poto sikoyo na Yves na ebisio ba sukwami ondima te so tali ba photo bango ondima te pop so ka to bimisa na biso te voilà mais bango ba otinda ba photo bango moko na mona ki na commentaire moko ndeko mama moko akomi ya bandaki ka traitement na février asali au moins 10 mois abiki pembe na Dr Monguijo mais ce qu'on ndenge nini ya Gabi ezoyo pena ba 1 an et demi mais maman on a biki l'espace à 10 mois abiki le positionner comme kitoko azamo na Londres na mona ka komaki ataki signe ya London City London et puis akomena kombo le met to bombi kombo na alors que ya biki ba Dr Monguijo l'espace à 10 mois mais en fait ya Gabi nini sala ka ke batu bandima Gabriel Teke ozalaka pena na mukamate otobeka mingi tempo aussi la die sobe donc toujours bat bakendaka na tolo ba saint Thomas plus bazala kaka na mamuna bino mibalena ndekuna batu bandimaka na bango kaka te mais yo yaka biso kaka na kondimisa moko na télévision mo te quelque part batu bandimaka te za bato bayebi ngai te
moi tu ba comédien ba yebi ke Gabriel azana mukamate ba comédien ba yebi ke Esobe azana mukamate ba musicien ba yebi ke Rio azaki na mukamate Rio abeta seul solo au moins gaso ba batali ba lobani ba quoi et comme il s'en rend pas car tala oyebi ke mukamate be ça en attention. Ah bon? Oui, au moins la moto yango moni ngazaka otaki tata la te. OK. Ezaki donc ezaki elongo soko ezaki ko zala ngambo mona motema. La crise cardiaque. Donc soko ya so tali ka kitata la boye au moins ke lo moko ko zo fing et le mot zo finga yo. Nzoka yo moko. O wana ne lo moko. Mais ya yo moko do ozo na ko sala ndenge nini na ko nzambe. Donc oba na ko sala ndenge nini na ko banda ndenge nini donc ozo mo ndenge o sala te. Ozo comprendre au moins ndenge o sala te Yves. Ezele o moko mabe. Eza faux. Ya faux cop. Ya faux cop faut aussi ça mo. Au moins ezaki na longo mususu. So mukamate silipe au comme de longo mususu. OK. Ozo mo. Yo na conseiller ami surtout baso ya mabala. Ata baso pe babala te. Yo bali na note moza mukamate. Mbali na obala. OK. Il y a des gens qui ont dit que non, bali na obala nga. Que amuna nga boisco non tia elo ko chaque jour. Nyonso. Yango to mona basi musuba zalaga avant mon balaya il faut payer ça rendre dans ya 12 heures ya bon mami déjà ba 10 heures. Et puis kilo ne longia. Et puis même ça rappelle te. Soko tie fo de tango lelo et pour dama yango lelo. O tiango lobi kuna ebonga sute. Ebonga sute. Ozomona et même ça rappelle. OK. Eza passe Yves. Moi ça libère yo balina nte. Olo luka solution mukamate, yo luka solution perique, olo luka solution lamba, olo luka solution longi na bonga, naza na 21 ans, naza na 30 ans, et lo nangé kon bo pona nini. Yo zo luka le loko so ba perique, ozo luka so ba biloko na ba TikTok. Au lieu pas docteur Mogijo apesa au solution au bonga. Nde biso ba biso to bonga. Et so bazaki mutako to ba ko finga batuti. Tête no matelo luka Esobe nyam. Ozomona. Et ce bazaki moyen zaki sous terre, je vous dis hein. En tout cas pesa nza me merci nga kuta docteur Mogijo. Ozomona. Ngana moi sina ko par la poudre mais moi mo bali po par la poudre ya passer. Au parlement ndene. Ozomona. Donc ça passe. Neti moi ça libala. Mo bali pas za mo pa mo la pe moi sina pe donc pe polele. Si. Ozomona. Moi sou mona le a pas bimata libanda le pangwe. Faut a pacte qui ça. Aïe. Parce que mata ma pa fezala. Habitude mabe. Habitude mabe te ozo kufa. Ozo kufa Yves, ozo kufa mais ozo nzimate ke mukamate longwaka docteur Mogijo alongola mukamate. Même na poto mndela ebi kolongola mukamate te. OK. Parce que bango baza bona pro oyo bango bazora ba mukamate te. OK. Docteur pour mon bango. To ça pour mon bango te. Ozo comprendre. Bango ba na bango ngote. Oh bon batama yele belé bazana na poto. Bakotinda yo kende pas docteur Mogijo parce que docteur Mogijo aye même na bango ba yebi ngote. Koyoka ba te. So ba yeba kango mais bata poto ba loko luka docteur Mogijo te ba bango sapo. Je comprends. Ozo comprendre. Bakotindo penda kende na mboka na bino il y a un docteur comme Mogijo. Vous comprenez? Mais Congolais toujours en dimbakate surtout au monde Montoussou. Aye pena yo za mukamate na yo za bien mais azo su ko sala que non mukamate yo ne vanda ne longina yo o bongate. Vana yo. Baso ko sa yo. Le côté vana yo. Azo beto pena boy. Wana obi ya solo. Bandoki bazali. Awona pa bina meka kinga na meka kina. Ai bande ko langa. Ngana zakira mukamate ya soma o mekate. Na mona ko mona pelo kwa moi tension na ngonde banana mukamate. Nazo ebisa yo. Nazo atali longna na kitatala. Na yo ki pasi. Na kozwa globik na kobika wapi na kosala ndenge nini. Nelo na luka ba solution ndenge na ndenge. Nazo kite. Mais na kozwa solution pas docteur Mogijo. Vous comprenez? Bien sûr na kozwa solution pas docteur Mogijo. Mama chapeau. OK. Personnel. Mais vous ba solution pas docteur Mogijo. Majaki. Ozomona. Bon ndimate pourquoi? Voilà. Mais ils ont demandé quoi bengi biso ba mais docteur a salika choix à Paris pourquoi tandis que biso toza awa na Japon a pensé la bisoté bande kotina Albanie ba bengi biso bana ba na kati Europe mais na Albanie wana ba lubi mais docteur a pensé na bango tendenge nini bande ko ya Londres
babi bien que tokoya kuna mais toya misale belé bande ko ya Amérique ya Afrique na biso awa musupu ba bengaki hein Océanie même ba bengi ba mais docteur asali be ko anya soki kana Paris ndele biso surtout ba américain ba sili makasia bande musupu ba États-Unis ba bien en tout cas alors penser qu'en Europe neni biso na Amérique tozali na Canada pe tozali invité est-ce que ça na loko moko penser pour na bango lokola pas ça mingi plus vers fin de l'année nyoso azalama ba bonus ça la ba fan na disons ba patient na disons j'allais dire et ça la les sous na bande ko na biso na o tali bongo bokono par rapport ya gratuité o ya ça la rapport na ba consultation na bilo ko tout est-ce que penser na ba o tali le poso et puis donc on a o ya consultation bon akosala ako bongisa quand ça va bongisa rango lokola Europe et pesa makina nukia kina nukuna pardon na France être au Québec sur place au sousou et ko pesa milaka kabango ba ko mona docteur Mugija Roya aponi na esikate au Québec ka un jour au Québec un jour ba mona mais so za pena mukamate et ça ngolo ko tepo na benga docteur Mugija na numéro na oyo ezawana ba bengi otindele photo soit vidéo donc production on besoin le 23 mai le 23 mai na Maribel na Paris ou en France et j'ai nini ouais Maribel est assez la bisalo et c'est la bisalo a osé quand même ko mema bateau ba kende ko ça ba spectacle na bango kuna OK ya moto to baka ke no iza makambo ya teke mutu a bien vie mutu a sila te bango se baza bato na biso tango moninga ake ko ozela mboka moko boya ko fali pupa a oser na Stade de France donc le baka ozo za bata faire to somba te non bon somba parce que ça li fierté à mboka mais ça li fierté à mboka ya ba warrior te mais pourquoi on est comme ce que Stade de me bayate mais oya kuna et ça ni na mboka te fierté à mboka te un Congolais ko beta na Stade de France moi te que ça fierté à mboka OK ouais bokete pona nini na minute na bozonga bato concurrence c'est comme mabe hein ya on a dit makambo baby loyal et comme mabe quand les aka na concurrence moko normal lele komi pena mabe makasi mais eza production ya yemo aussi là ou bien eza na producteur azali pena a produire likambango producteur azali producteur alobi ke non so na tellement moi sur en tout cas makambo malonge kozala ba invité baza comme na ye en tout cas na éviter yo boza pas une invité oyo yo boza sono ba fine na yo donc là malgré tout babillé c'est Sili ah bon et tout c'est et Sili voilà combien de jours et Sili tu mérites tout ça 2 semaines c'est babillé Sili oh ouais bon voilà 2 jours on va ko solution exact 2 semaines déjà babillé ici là qui déjà na 2 jours ici là qui côté à babé ngonini pour tout côté à bâtonnier ça pour tout ici là qui dans 2 jours quand ici là qui OK si quoi ici là qui va côté à moi après le kolwande mais surtout na 2 semaines donc dès tout ça il va qui ko va bon to zong na biso aussi ma to tchonta na février bango kaka oh donc ça le moza ils ont contenu combien de personnes 800 ah ça c'est bon déjà dans théâtre déjà 800 personnes et dans une activité donc c'est déjà bon si go la temps tout 800 de Sili le quoi déjà tout temps ma salami to comme ko regretter fait tout ça la monene fait beta ta nini oyo bébé ngamo nini arena Adidas arena hein tu te gagné arena ouais quand tu tika 6000 to tika pona nini 9000 oh mais to si déjà to si avant moi to si avant oh mais batubeli babiki eza lokuta batubeli baondima na bango te wani ozondima ya fali te to bondima ya biso te na bino mpe baondima eza te est-ce que bapreuve convaincante ezali ezali te obike bomemi mpe eloko mosusu na théâtre eza te bomemi mpe eloko mosusu na théâtre eloni kasi biloko oyo basala oyo tomonaki ezalaki mingi assemblée tondingi me bino boyina ndenge na bino moko donc anse luzolo
Ansozola mais asala ki yango pe abeta ki on pa mekai ko kozwa bato wa na volonté na ye mais ndenge sama ki volonté nza me pesa maki na ndenge mususu ba mususu batikala kinga na kenda yenga moko ozomona deuxième moto eza sila bisalo. OK. Donc vous savez que la showbiz kaka. Non. OK. Showbiz à Jérémie ezali le 22 décembre non? Ezali. OK. Alors on va inviter le 20 décembre. OK. Mais inviter za ko banani ba poto plus. Est-ce que moi idée goza là? Bon, ngana ibika ke ngai na Ibutu Ibutu? Yeah. Comment inviter na ba misusu nena na Maribel. Mimi Kabongo. Ibutu ya wasi azuma soit que Maribel azuma ki. Azonga. Azonga za famille, za moi na banati. Azaka le père papa bonga tika oya Giraka. Na mwanda pe to mo le père na bango yo bango pe papa bango. Donc munene. Na prince. Azonga. Zamba za na biso sala. Ba to ba ka o okenda kozonga te, ngaba lo baki nini? Gabela kozonga te, nazonga te. OK. Ça va, je crois bien Zamba kozonga biso. To koma na ba mwa wana totala ndeni spectacle yango ezala pour que tembesi là. Tout ça peu moins petite comparative na bande ko mususu pour participer ba les gars pour na ba vidéo là ba beta wana Maribel wana na papa na biso esobe bande ko na biso ba c'est moi belé ba les gars qui wana na tozo ba beta na bango to ba te muninga artiste azui ba ninga ni artiste na Congo akena bango nde totoloba ke ezaki en sa presse là. OK, wana ba personnel mutu na ba fort na OK, ça c'est bien. Toza wapi na pêche otindi vidéo na yo usukole longi kopakola poudre te eloko moko te usukole longi na yo otindi vidéo na yo pas docteur Mogijo en tout cas otindi mwana ya somi produit et pas docteur Mogijo nani DHL ofele. Oh DHL eza ofele. Donc mutu ataza ya musika atoza musika kobanga na ote. Kobanga na ote kokoma ndenge nini yo mitungisa te tote Mogijo azona otindi ndeko na ye kosomba kisi en tout cas DHL na yo eza ofele. DHL na ba kochela yo ofele bien yo moko otindi pas coordonner na pas tote Mogijo azolo ba kisi akeko acheli yo moko ekomi ti esika ozali donc ils ont DHL na ba cher bon yo tote Mogijo en tout cas asana toujours biloko wana na fin de l'année participer na ba batunaye ozomona net na hôpital na biso kuna na yolo hôpital na biso peza bongo ozomona OK de consultation ofele nini traitement 50-50. Oh 50-50 le coup mana $100 à traitement tote Mogijo a foutu le 50 il au foutu 50 ozomona donc exemple na malaria kaka pour la maladie nyonso oyo kotungisa mutu. Ah bon malade de kotungisa mutu en tout cas pas docteur na opération ezokipete ezokipete en tout cas docteur Mogijo asalaka bongo na ba na nyonso ba malade na nyonso tout na fin de l'année après ça bon ba cadeau. Voilà. Ozomona oye consultation na yo ofele et puis malade na yo 50-50 50-50. Ba différentes adresses na biso bokoyi koleka wana pona kozwa ba produit ya docteur Mogijo comme d'habitude ndenge ezalaka donc je crois bien to banda na numéro de téléphone vous venez la préfixe Mboka 00 plus 00 donc disons j'allais dire 00 243 89 85 73 874 donc j'ai la bandeli donc to bandeli plus 243 89 85 73 87 4 à la fin tout le papendengwana donc ce beau bengi bozi docteur Mogijo alors deux sélections différentes tous allez avoir na quartier Matongé na commune ya Kalamu juste en face il y a district il y a Kalamu to na Funa donc district ya Funa commune ya Kalamu et si quand on va faire le transport il y a point chaud qui n'a bois botuni pas docteur Mogijo bon juste la cima bien mentionné on a docteur Mogijo bon il nous sommes beaucoup de vous avez produit nous soit vous en pour ça et bolandi biso pe sur la commune ya Kalam toujours na quartier Yolo sud na avenue qui moins juste en face il terrain et Kanka terrain la frégate terrain autobus on appelle sous centre bana yolo ba yebi et puis je partout sur retenu et ebani au mona station juste à Keza wana na simanango d'ailleurs au mona ils ont mentionné le sous les colo wana
centre hospitalier Dr Moguijo au côté na kati même ba produit ezali bongo pona ezali bongo no posona yo to pe ndeko za libanda ya mboka wana pe kozwa et puis wana ezali plus aussi on a ba oyo bazali ba beli ya bokono ya kati ozali na ba problème ya opération ozali na malaria ozali na problème ya mikuwa soko leki wana même dana yo za ba problème to koleka ba kolongola ozali na maladie nyonso tout oyo yebi et bele sarabiso na Congo to wolo ba bongo oleki wana et puis consultation gratuite et aussi au futa par rapport à maladie ba trouver nango ezali 50-50 donc 50-50 bon kabola ensemble na docteur Moguijo alongolo ezali occasion docteur Moguijo a pesibino on a fin de l'année au New donc début décembre si le 31 décembre ils a cadeau a pesibino pour la population congolaise to ina bandalungwa et pas wa bitobenga rango bakayao aremogeza wana omona la police ambata soko yina rebaka yao omona docteur Moguijo azawana wana ezali plus pona bandoka ba mbinza kitambo bandeko bazouta pe bangiringi bazouta ba place ya musika ba ipen ba ko kita wana pour que baso ba produit na bango bakenda alors to tikali pe lisusu na quartier o to bengaka foire na kati ya lemba foire donc on a deuxième porte au Touni arrêt Loubeuf numéro 17 avenue Loubeuf arrêt Loubeuf numéro 17 au mona et pas wapi ba kolakisa yo et pas docteur Moguijo zali na cabinet no mususu kuna tozali kuna ba formation belé ya ba esthétique ya ba make-up couture dans biloko na surtout so ko komi wana pe oza ba produit docteur Moguijo katama na esibino to ya pena mambango pour le poso oyo soki obongisi moté en tout cas et ça m'a bien makasi c'est le moment où obongisa pour que oza kimia atana miso bato hein au mona ola kisape beauté na yo et ça lelo comme la ya gabi to comme na sukali lo na maman nyonso wata la biso na ba patient nyonso et puis na ba ndeko nyonso oyo ba sepela pe balula musala docteur zo sala na ba opi bazana ba doute ba saint Thomas wana oko isa bango nini bon biso to pesa kaka conseil Yves to lo kaka biso to stobiki na biso to va na fai na ngai pe mais to pesa ka ba témoignage pour mutu oyo aza nango a se décourager te ayeba ke malade oyo naza nango en tout cas ba soignaka yango ba misusu bandimaka te ke mukamate esilaka nga nazalaki penza na mukamate ya makasi ya jeté mais en fait docteur Moguijo na ka sonité na yé pas docteur Moguijo ba pesinga ba kisi na pakoli bakisi nanga comme il faut na biki donc yo pe mamo zo talanga ba papa pe bana mukamate bazali mais papa musomona mukamate na zo tambwanya mwana ngo bien non mabe makasi surtout ba papa soni na ba papa makasi oza mukamate na luka docteur Moguijo yaka numéro ezawa na benga docteur Moguijo zwa rendez-vous na yaka atali pona yo ayebindeni akosala na pona yo za na poto o benga docteur Moguijo otindi vidéo na yo osukoli ke longo pour la mafuta te ko pour le côté ni poudre tinda kaka bongo po obika batinda lo kisi obika uso ko badi so ko pour la poudre te yazo sala ko la bomba te tinda bongo po obika vidéo na yo ba ko publier ngo te awa toza bien éduqué vraiment mukamate za malade mukamate za kitoko te ya bien te olingo sala boy mo sala za te olingo sala atali ka muke olingo sala na TV boy na koma à l'aise na koma ko sala lubu nanga pona nga ya ngai moko na tiaka susu ba mukamate te na sala ba maquillage belé ta mukamate pona lamba te na pona nga moko na zo sala ngo nini elubu nanga na za à l'aise tranquille ozomona donc mbano surtout boza mukamate en tout cas boya pas docteur Moguijo bonzi manga penza bonzi mangai boya ko bika eza pela kitoko te merci beaucoup na pesi mbote na ngai na Nicole Kalula Nzeta Moïse est-ce que en France na pesi mbote et bien la pesi
Betty alala mbote bon sitanga ba maneti déjà na pesi mbote na ngai na ya Clémentine Ofembe na pesi ope mbote esiko zali basaki wana pe ezala kaka na pesi mbote na Clarisse Isaka motema papa Claude na pesi mbote na ngana Irene Kidianfuka na pesi mbote na Joël Kacha na pesi mbote bino surtout Christian Shoga mon ami na pesi mbote na kata France esiko zali Dati di Kambala na pesi ope mbote esiko zali merci beaucoup à la prochaine hein. Dans mes projets, tout va bien. Dans mon foyer, tout va bien. Et dans ma vie, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien.